Baba bomisi ya bibi na baje na baba salaka. Naka sa baje te. Jean de solo. Naka sa baje. Naka sa baje. Naka sa baje. Chikema la gaye. Chikema. Malala. Loris la congolaise. Ya ya. Naka sa baje te. Naka sa baje la moni akufi da biba che baje. Lamsu bagolo nde basalaka. Oui, Bakenda déjà. Oui, Bakenda. Moi, la mobile. Les deux filles à Boti Bango na poto. Oya mobali Brandon abotaki na Kinshasa ozaki atala ko pa wera. Mais akenda pe déjà poto, amema pe déjà bana na ye moko pe Brandon. Donc bakoko ya mimi, amema bango pe déjà na poto. Donc les gens ne disent pas ce qu'ils disent. C'était une femme très forte à Biko Lukambongo. Mais babuzo ba ya la vie et si au salaki AVC, c'était pas le milieu où akokai ko vanda peut-être na kin, mais ekomi nzamba zwa lokumu. Ça fait mal au cœur. Mais nzamba zoka lokumu. Akufi lelo na butu batongwa lelo. Oui. Nzambe na ngai. Seigneur Jésus. Donc merci, c'est ce que j'allais écrire. Batouba Koma, Eza Passi, on a perdu une maman, une sœur, une tante, Eza Passi. Batoumini Batio Kakaka parce que Bane Komone peut-être n'a fallu une femme au grand cœur, une bonne personne. Donc tout compatir n'a pas siwana. Akufi. Si on nenge mutu moko pe amilé na bango atikeli nga audio na tongo awa, alobi ke colonel moko boazaki mobile na muta triqué, c'est vrai? Pour la Mukanda peut-être, Azaki moi c'est un colonel. Elle vivait avec un colonel depuis hier au Kunda Papa Nae. Ça, je ne sais pas entrer dans les détails, mais tu comprendras peut-être pourquoi Zozo ngate. Moi, elle m'avait promis qu'il fallait Zonga, semaine au Tokobanda, mais moi, nous te dérangeait qui c'est tout ce qu'elle m'avait dit. Oh Jésus. Oui, voilà. Merci Hachem Nati Kibino parce qu'il faut nakota msala. Merci ma chérie, courage, famille. Oh là là. Voilà, Boyoki. Boyoki, ndeko moko mutatiki nga audio alobi ke wande ko bimana colonel na kin colonel wana atriqué po azaki na doublette azaki na mukanda te anotambo na doublette. Seigneur Jésus.